nini alobi na ngai mado nabi yo su numéro na nga wapi ayebi na su numéro na a partir ya États-Unis na tuni mes avocat ndeko na biso ayebisi nga ke numéro mado yango apesi nga na banda koteka biloko na yaka nango baespokaka ngai le na bengi États-Unis na bengi ndeko na nga nasinga na confie na mado soko opesi biloko akoteka okose retrouve na tuni ata bato 5 oyo toza na bango bayebi yo babi mado akosala eloko te akoteka eloko se retrouve alobi ndenge nazobala minito ngai na na poto me biloko wana nyonso te sekomaki na Kinshasa eza na chance le trente nga nazoya kozala gere ya biloko na ngai nyonso bato nyonso to oyo banda kodirige bango nalobi nzambe na mutombo asali nalobi nzambe oyo otikaka bana yo te bana bayebisinga babi mama kaka ndenge okende soki akofuta yo soki osala nini tokozwa mbongo wana wakofuta yo tozwa garanti ya ndako nafandi na miniti boyo nayoka belgique eleli mama to ndenge nini ngai alobi naza na ngai bie na ngolo ya nzambe alobi ngala bisama tozolekana lobongo boye na boye naye babengi ngai mpe nazwi esika oyo nakopikile kosunga alobi lobanga komebe bateka boye kozonga kuna eza te nzambe asalaka mama na ngai kaka na pokwa namona moto alobi na ngai kende na banunu apongolela baporte mapangu yo pona ndako oyo olingi ozala na bana na yo ngai moko nakozwa yo en charge malamu zamba ya kitoko nazwi vertige nga na lobi na banunu nabengi bana na nga naniboya tokumisa nzambe na motongo soki tosilisi tozatransforme mateke bango na babiluka na epateli wana na prese wana tokende bamozo basolo nazwi mwana na ngai ne na ngai na bandi koya nakomi esitango papa nazoluka awa na baminuti nakubisi bato moko ndako boyeboye bananga namonaka asomaka bibi yo mama malonga alobi ngai alobi esi nazaki kudefila pasa foto balobi alobi nazwi kudefila pasa foto babi mwana mwasi moko azoya nazoluka bandako apona ndako motema na ye lili botika ye nake naponi na yo ndekoki na bana na ngai yokokota nabengi kuna na États-Unis na Belgique sikoyo eza ndenge nini alobi garanti ezala ya kombe nga nazotinda atindi garanti nake na futi nayesi bana nga sikoyo tozokende tokabana papa na biso abananga natikaka eti nakolinga divorce te sikoyo papa tikala bana balobi mama tika papa nalobi nakondi epa ya bato mende naza awa nakoyi kobima boye te mpona zapeka connaissance ata mabe ezali nafonisa tango kilo nafonisa kilo nalobi mama natango nzambe na miso mokalongo oyo bolobaki babimisaka makelele eboko oyo babimisa balibokolo te asali kasi na ngai nazwi ndako nazokende eza fuelele ata lelo mama bokilo aleli yo ozokende simona na nga kotikala na priere na yo yango ebatela mwana nga tobenga papa bobenga ye babengi ye nga mpe na sele na nga asamba papa mwasi na yo azokende bandeko ne bazile ndako okotikala tokokende alobi nakotikala te tokokende na ye elongo aleluya nzambe na mutombo aza bien nzambe oyo nzambe na mutombo yesu napesa yo nini bikamwa yesi aleluya merci shalom église naye kotatola monene na nzambe papa na ngai asaleli nga na ano ya 2018 bandeko nzambe aza awa soki nzambe asalaki te nga nayoka soni na ndenge nakumisaka nzambe ya mutombo bandeko le 24 décembre tozalaki awa le 25 na fete tokomi le 26 nauti kosokola na ntongo nazobima libanda ndako nayoki bapambinga eloko na mokongo nabandi koleyoki mokongo ya pasi namata na ndako nazokoka te nazima biso nazokoka te nazonga na pongi nalali nameka kotelema nazokoka te mokongo pasi nazokoka te na force nazokoka te basombelinga bakisi balobimelanga bakisi papa beversion nameli bakisi mokongo pasi toye kokoma le 26 namona ekiti na kwisi nanga to na simbi boye
mpasi nazokoka te tokoma na pokwa likolo evimbi tala lokolo monene bandeko image ezali nga na binzambe oyo likambo nini petit frère na nga akota lobi mpo eza déjà 3e fois petit frère na nga alandanga babwakela mbasu esalaki 3 ans pota monene mosusu babwakela mbasu esila ya moke azali na 14 ans lisusu nga mbasu nzambe tosala nini nga nabwakelaka biso bambasu oyo balobi te totobenga mama moko boye kuna aya kosimba nga nabi te biso toza bilanga ndoki te soki kaka maladi tobengi mama moko boye maladi nange kosila bandeko nga na nzambe ya motombo bazotala yo bayebi ndenge nabelelaka yo fo salela ngai tokomi nga biti e 31 nakokende veye lokolo ta monene wana mpo bamemanga fo bale moko okoka te bayebi nanga tokomemo ndenge nini ndenge eza lelo kutu bato bakosambela te mpo mobulu ezali eozala ta te totima mbango na lokolo nabi nzambe na ngai mpo oza na nguluma nakoma eglise makasi eza te okoma bandeko nakoma le 3 mercredi nga na bino ezala molili ekota moke nakobenda likolo otina ministère amen bayebisa ngai te mpe petit frère nga alobi nde lokolo eyebi makasi boye fo batia olembalemba na lokolo po ti okende mercredi adiproblème ya tupa moni nga tembe eleki mutazopela tembe na nzamba mutombo bayokopakola nga lembalemba nga na bio eloko te bino bopako lembalemba mwana yebiso eza toza leki na nga nyonso nazoyoka mpasi bayokoyebisa nga ti babwakeli ombasa nyoka oyo ebomaka nzambe ngai lisusu mbasu tokomi mercredi na ye awa na force bapetit frère nanga bayotika nga na prince nazokota awa nakoki nateki robe molai nakomi awa naye liboso nga naimotika na mata mbango nga nabi te malade emumele tokokola biso tomi lisusu ngai susu nga mamemaka petit frère nanga awa nayaka na ye na eglise bamona lisusu ngai lisusu na maladi oyo soni mpe nasala nzambe moko azalaki baprotocole bayebisinga te mama zonga nsima kende kovanda epako eza partout nzambe amutombo azomona yo nakevanda na atre oyo ya toilette nasomaki udeliva libanda nakitisango na se nga nabi nzamba ya papa na ngai option nayo ekota na kata wili oyo ye pasa ndi kosamba yabi maladi nyonso ezotikala tokokota nango 2018 te ezokende nga nabi nzambe amen nanzimeli nzambe oyo ndenge na niataki awa suki nanga ezalakaka na niata awa soki na niati awa maladi nange kosila nakela ndako natika mpe mwana fièvre mwana nga liboso kokoma nakomi na ndako nazwi na zengo nasangisi nazokisa lika liboso ya porte wana nasangisi na uyi napakoli mwana fièvre tokomi na ntongo mwana nga bazali kosakana nga biko nzambe bandi kosala nga moko na bazali kokwanza mbatu wana mukusa nzoka te mbatu ya nyoka basangisa na mpese kokwanza mwana lala eza te jour wana kala pakolaki uyi na bazali nalali pongi makasi nayabuki atotima biso ntuka kuna banda osanga mama moko boye nga nalali pongi kaka lelo makasi banda mbaso ebanda nalali pongi ya makasi bandeko naye kokumisa nzambe papa na ngai mbasu na ngai esili nabengi mama moko boye te te lokolo na ngai yango oyo mbasu esili epakati nzambe mutombo soki asalaki te balinga baloba ye moto akumisaka nzambe nzambe yango asaleli ye nini papa merci baa bandimaka nzambe mutombo te bamona ngai nzambe asaleli ngai abikisinga maladi ya mbasu nazala kondima ya nzambe oyo azelonga merci. Shalom Église. Nayebi ke ebele bayebi ngai. Ngai oyo mwana nganga pesa foto ya papa ya 31e version. Bandeko nayebi te nakotémoigne ndenge nini. Donc ezolekela ngai. Dimanche nazalaki mpenza grave lokolo misato emonanaka te. Ya nanga memi nga na ndako ya nganga. Toke na ndako ya nganga nazoloba te monoko na nga soyo eza lisusu te misu na nga soki natali boye telema nganga bimi azosala bokoko na ye namoni mwana nganga koti mwana nganga azoloba na ngai yaya papa na biso atredaka nga mpe batantaki nga esika mosala
me ngai naza mwana mutombo na eta oyo ozosouffrir boye papa soki akuti nga na asolola na yo akosepela te me zwa nanu foto ya papa abimisi foto apôtre apesi ngai ya 31e version natikali wana mbala moko namoni mwasi yaya na biso azalaka intercesseur awa na mobali na ngai baye batuni nga Mireille oyo ndako nini oye kokota ndako ya boye ondimi yango nazokoka lisusu koloba te baluwe taxi ntango toye misu na ngai ezomona me nazoyeba te nazoyoka lisusu te eloko elekelaki ngai nayoki option ya papa etomboli ngai likolo ebambi nga na se natombwami lisusu likolo nabambani na se namiyoki sikoyo nakomi pepele oji ntango mosali ya nzambe akoti alobi bobenga mama mbasu nayaki natelemaki liboso alobi lisusu esika mbasu euti na moto abwaki mbasu soki mpenza nabengami epa nzambe naza na posa ke une semaine bandeko une semaine ekoki te tosilisi kaka maloba mosali na nzambe nazwi kerison nabandi kotambola nabandi kolia tolobake yaya na biso amemaki ngai alobi ye azalaka soki amen tv ezoleka akolongola mutombo aza na bakisi yaya ntimi alobi te mutombo aza ya nzambe mosali ya nzambe alobi mercredi jeudi nalati lipapa ngai oyo ndenge naza boye nazotambola na nga lese malgré pota eza na lokolo nazotia eloko te nazotya eloko te nazosala nyonso papa namelikisi te nazotya soki nazopima eglise nazotya mabele natokoti kaka mabele na bambi na pota mobali nanga azoyebisanga nini alobi pota elingaka te esika microbe ye ozwi lisusu mabele yango microbe otye na pota nayebise papa yo kondima te me okondima kaka po ete nzambe amutombo abikisi ngai yango naye kokumisa nzambe papa na ngai naza na eloko akopesa nzambe amutombo te yango naye kozongisa lisusu matondi epa nzambe amutombo merci papa po ete olobaki maloba likolo mbasu na ngai elingwaki naza lisusu kaka na misa makolo na yo Zéla. Didier, viens. Où est la jambe de maman? Tellement qu'ils sont contents d'avoir quelque chose. C'était pour t'en aller loco, moko, boy. Aujourd'hui, et dans la suite de temps, tu iras de mieux en mieux et rapidement. Amen. Lève-toi. Téléma, maman. Tu pourras tituber encore pour quelques heures. Et puis ça sera un lointain souvenir. Le Dieu aussi est redoutable. L'Angola a sali 2 ans avant de rester à Télémaraté, à Boujaraté. Malgré la pluie, Atamboula, Li, Tanga. 1, 2, 3.
Parce que l'aigle qui reste par terre, il ne vient pas par terre. Sinon, il va serrer d'autres oiseaux. Il est venu par terre pour capturer une proie. Il n'habite pas la terre. Sa place, c'est le désert. Sa place, c'est dans les hauteurs. Si on l'a vu par terre, parce qu'il avait vu avec son regard, il a déniché une proie. Il est venu la capturer. Mais il ne restera jamais par terre. Il ne mangera pas sa proie par terre. L'endroit le plus approprié, c'est les hauteurs. Les airs. Alléluia. 2010, tu connais l'aigle. Numéro 1. L'aigle ne mange pas une proie tuée par un autre. Si le lion a tué l'antilope, si le lion a tué l'antilope, c'est pas la nourriture de l'aigle. Parce qu'il n'aime pas des choses gratuites. Il doit déployer l'effort personnel. Il capture, il tue, et là il mange. Deuxième chose, l'aigle ne mange jamais biloko kolala ou bien kopola. Il aime la nourriture fraîche. C'est pour cela tu dois viser l'excellence comme l'aigle. Ne reste pas avec des gens médiocres. Toi-même évite la médiocrité. Ne reste pas avec les gens trop bas. Car tu es un aigle. Vise l'excellence. Vise plus haut. Monte. Pendant tout ce temps, tu commençais les batailles au sol. Ça terminait au sol. Des fois ça marchait. Des fois tu échouais. Et maintenant,